mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur Reclebooriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndengnep Sarabinoga, que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, il y a Lilo, Toye, Poto, Lobela, Likambu Semoko. Toko Lobela, Likambu, ya Fayulu. Martin Fayulu, Azali, Mutu Oyo, Soki Bomoni, peuple congolais, Tozali, partagé, Tiki tribalisme, Kotina Kati, ezali à cause de Martin Fayulu. Martin Fayulu, ce qui dès le départ à Loba Kinaye, à Pola Kinaye na élection, aye à Lobi que bon, en tout cas, naza dessus, naza désolé na poli, mais na se rangé na simayande konanga Félix Antoine Tshisekedi tout monde rango a on a poto au poli. Bon, après il faut on dit ma défaite na yo. Mais Fayulu andima yangote akoma ko sala ba vérité de journaye akomi ko sala makambe belé bato mingi bazalaki na ye lelo bazala rasu na yete boyebi to tanga ba kombote bazala rasu na yete bayebi ke Fayulu apolaki na élection. Et puis comment pouvez-vous imaginer que décider oyezali kaka na député moko na parlement. Et puis Martin Fayulu a côté dans le Parlement grâce à la photo de papa Etienne Tshisekedi. Parce que ce que chacun a côté dans le Parlement. Vous vous rendez compte que décider et gagner l'élection présidentielle na 65%. Mais non, mais tous sont quand même sérieux. Na finale où il y a présidentielle, parti politique Moroté et Koraï qui ont gagné UDPS. Fayulu a mis en bandenga ba haine, a mis en talara ke ba bandro sambele sika moko na président de la République, mais mona ke akima tout la mwisi ya zaza akima église likolo ya moté masoki likundu et loko nini penza oyo Félix Antoine Tshisekedi asala Martin Fayulu oyo akoki ko limbisa te alimbisa Koutou Kanambe alimbisa ye alobi a pardonné ba chrétien ba pardonnaka mais alimbisi Kanambe wa boma ba congolais oyo azali et kolo mususu mais alimbisa ka Félix Antoine Tshisekedi te tozali ko comprendre était pour vous rafraîchir la mémoire boyo kandeki moko alimbisa na ye Kanambe alobaki Kanambe donc après l'élection pour ya baki sokoye mto akozwa akovanda na ye na mboka na biso qui a combien de millions, 650 000 donc, dollars par mois, donc Fayulu a voté à l'Ouawana. Bilomoko Boyoka O Fayulu Aloba concernant Kanambe, donc Azali Congolais. Donc Batebele Balobako, Félix Antoine Tshisekedi a Sala deal. Félix Antoine Tshisekedi a Sala Soki dit. Ce qui dit c'était pour sauver le Congo. Et puis a Sala deal que Soki Ndengeni parce que pour qu'on pouvoir ya Kanambe, il fallait qu'on soit grand stratège local à Félix Antoine Tshisekedi. Mais Félix Antoine Tshisekedi aloba jamais Kanambe azali congolais mais Fayulu aloba Kanambe akovana na mboka na ye zali Congo akosala nyoso tu oyo alingi bino moko bolanda. Que deviendra monsieur Kabila? Monsieur Kabila est citoyen congolais, il a sa place ici au Congo, il fera ce qu'il voudra et du reste la constitution est claire, il est sénateur à vie. Et maintenant, l'Assemblée nationale vient d'adopter comment dire, une loi sur les statuts des anciens présidents. Je crois que il sera là. Et les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayulu ou à l'entourage de l'Amouka, un membre de l'Amouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Donc que les gens comprennent que nous avons pardonné et il n'y aura pas de revanche. Vous n'utiliserez pas son expérience? Mais nous sommes dans la démocratie. J'ai un programme.
Et le programme qui est là, c'est un programme que nous avons concocté au niveau de la MOCA, et c'est ce programme qui sera utilisé, mais que tout citoyen congolais qui peut amener quelque chose pour le pays, l'expérience sera valable et utilisée. Tout citoyen congolais de bonne foi qui a des compétences recherchées, et ces compétences-là, nous les utilisons. Mais il ne faut pas stigmatiser, singulariser et faire des exceptions. Non, ce sera un état de droit, un état où tout le monde doit travailler en fonction des lois de la République. Donc, bien Boitolanda, pour Bomona Kaka, Fayulu, Batumusu Bando, quand ça c'est que Fayulu a eu pouvoir, ceux qui Congo, to bika penzanza bazani na biso parce que Moutoloko Fayulu, soka zwa qui pouvoir, to éviter ceux qui tolunga iko suka wapi. Makambo yo, président na biso Fachi Beto a sali, Fayulu a quoi iko salango jamais. Qu'il aurait cru na 2 ans système ya Kanambe et Sila. Donc binomoko bomoni Fayulu azali mutu moko oyo alinga jamais Congo soki congolais to komi donc to panzana bo to komi bo na lobakango pe na kotikaka ko lobango te ezali Fayulu mutu mais mabiso na division ba congolais parce que soka ndimaki ka polaki na ye alobi ki bon nga na poli to zalaki na besoin que pouvoir ezonga na mwana mboka ndeko nanga Félix Antoine Tshisekedi azu pouvoir na Keina Simanaye, donc mais le makambo tozalaka na yango te, mais tellement motema mabe en yangona bomona ba congolais bon na lobi ba congolais nyoso toté une certaine catégorie ba congolais bazali faible balanda Fayulu mais Fayulu ti na mikolo yo azali ndenga azali te donc vraiment la muka na bango ezali ndenga azali te preuve bomona mama oeve bazai ba bandoko loba lelo azali ministre d'état. Ce qui a qui Mouta Fayulu, il fallait aboya. Neta boyate, Fayulu a comment isolé. Mais lelo na makambo tozali nango lelo oyo toko loba lelo ezali oyo makambo eseki singa. Bon, na condamné ba collègue nanga te obakendaki na point de presse, conférence de presse oyo Fayulu azo sala sur élection oyo mboka na biso na habité soki Fayulu penza zalaki muto akoyoka soni mbela mekaki makambo te. Bon, na lobby na ba collègue nanga likamute bakende ko sala musala na bango bakendaki bazo invitation bakeli ko couvrir donc conférence de presse wana mais ezali mawa parce que conférence de presse Fayulu sala sur élection donc Fayulu a kota na distraction azwa pe ba congolais belé ba kota na distraction mais avant de développer toko marquer une courte pause publicitaire oyo ba partenaire na biso boyebi o bazalaka na biso pe bazalaki na biso na 2020 ba reconduire confiance na bango na biso na 2021 donc 5 minutes avec César Ngadi, on revient tout de suite. Noël Nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur. Bon frère, so comme on a limité, hein, autour d'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous bêta billard quoi. Limité 7e rue résidentielle, hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Ouais, mouf. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pendant ma mariage. Tout justement, salle de fête Pézalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balise Center. Un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxe à votre portée. 2 appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain.
Palace Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondeko dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.palicecenter.com. Flat Hotel Palace Center, l'excellence dans la simplicité. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O numona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Tonnerre yango tozosala adi londole Feli Mosengo Feli tozosala conteneur ba voiture totina na Kisasa ba carton ezokine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo kotina na Kisasa te prends pas la tête yela biso charger biloko na yo to livrer à domicile sans un bon oteki l'inauguration est le samedi tozana Autriche na van tozana Vengambe ovenga mbeza li soba mokonzi ya mboka ya van oaza ko contrôle nyonso la diaspora congolais na kati ya van to faciliter tâche bino mo botala ka biloko botande ba biloko ezali awa ba camions za kuvanda bon bana mainde to lobai kaka to zana kati ya Grenoble to fongo l'antenne na Grenoble système to zana nga Feli Mosengo ajout de pauvre. Nous avons à Grenoble, adresse à Moutozali. Nous avons un représentant à Grenoble, à Zaliawa, Marabokando. Nous avons carton mi-balé, carton moko fêlé. Donc, système toi, nous avons ajout de pauvre, Fatih Béton. Bon, diaspora, bana Genève, bana Lausanne. Nous avons Nanemas, quand on est au Baki. Nous avons tout l'Union européenne, la diaspora. Nous avons Libosoya. Gigi exotique. Oh, nous avons besoin de produits RDC au Bokuta. Nous avons la fête aérienne, nous avons la fête maritime. Nous avons besoin de carton, nous avons besoin de Mutuka et Kenamboka. Et donc, nous avons un palais et Kenamboka, référence à Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités africaines,
européenne, asiatique, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo. Donc bino moko boytolanda donc partenaire na biso to sengi na bino ndeki président de la République baki donc congolais fa koma vraiment millionnaire na mboka na ye bo tiaka maboko tozala esprit ba chinois muninga sali tiaye maboko kolukate kaka ako ya po osekaye. Donc vraiment merci message les kaka malamu donc partenaire na biso balobaka bazwaka vraiment ba coup de fil de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc revenons à ce qui nous intéresse ce jour na 5 minutes na biso tolobaki conférence de presse ya Fayulu donc Fayulu azanga vraiment soni azosa la conférence de presse pour na makambo ya l'élection. Est-ce que yo Fayulu ozali vraiment na cour constitutionnelle? Est-ce que yo zana ba juge? Est-ce que yo oko changer eloko nini na l'élection oyo Félix Antoine Tshisekedi akosala? Yo Fayulu ozo kansa penza soki okomi na 2023 oti libaya devant Félix Antoine Tshisekedi yo okozwa présidentielle. Donc Fayulu nayebite ezali soni na mawa vraiment Fayulu avandi sabatu azali koloba masolo oyo ya organisation ya élection na mboka na biso. Est-ce que Fayulu vraiment nayebite bato bantura Fayulu na kansi po na ngana lobango Fayulu est mal conseillé parce que makambo ça sala rawana vraiment ba ebisaka ke non Fayulu ko sala makambo te to tchini bino boka extrait bino moko boka extrait ya makambo Fayulu lobaki sur élection oyo ya mboka na biso nayebite. Donc vraiment Fayulu il faut vraiment bakende kotala parce que ngana monaka donc nayebite na koloba te ke mutu nezo sala bien te mais Fayulu azali ne loko koloba te yango na kotsaka ba masolo ya distraction à distraire bato bazali ba faible bino moko bolanda distraire autopesi bino. Élection oui mais sans machine à voter. Mais élection est salema te. Toko tika te élection salema soki batie machine à voter wana. Toko tika ya voter. Elingo loboke. Nous ne boycottons pas. Toko boycotter ba élection te. Mais toko kende na ba élection te. Toko tika pete nanga asali sa ba élection na mboka wana avec machine à voter. C'est deux choses différentes. Donc na banza boyinga malamu botika malamu nzambe abate la Bible. Nous ne disons pas que si vous trouvez la machine à voter, vous boycottez. Nous demandons d'aller voter. Si c'est machine à voter, je ne suis pas candidat pour aller aux élections avec une machine à voter. Nous ne disons pas que si vous trouvez la machine à voter, vous boycottez. Si c'est machine à voter, je ne suis pas candidat pour aller aux élections avec une machine à voter. Démagogie. Je vous dis ceci exactement, je vais répéter pour que vos téléspectateurs écoutent bien. Et j'ai dit à la population congolaise, ne touchez pas à cette machine. Démagogie. S'il vous plaît, la MOCA vous dit d'aller voter. C'est du poison.
Comprenez? Ne touchez pas à cette machine. Où est-ce que vous trouvez que nous demandons aux gens de boycotter? Démagogie. Donc nous disons, il faut des élections sans machine à voter. Démagogie. L'Église catholique aura 40 millions d'observateurs. Démagogie. Je mets l'argent que je prends à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. J'ai pris 20 chégués qui travaillent pour la communauté. Démagogie. Mes avocats ont présenté des copies des procès-verbaux à l'audience à la Cour constitutionnelle. Démagogie. Des revanches, on m'a tiré dessus, mais ça avait absolument rien dire pour moi. Démagogie. Donc bino boy tolanda ezali vraiment soni parce que fayu azo mema biso na distraction. Alors baki ba investisseur baroyate. La muka il faut à passer donc flambeau na Katumbi alingité. Donc la muka ekoma ya yemoko. Donc vraiment fayu ezali distraction. Fayulu, boyebi ke mutoro a Fayulu, a qu'on soit jamais 65%. Fayulu a 65%. Et puis 65%, oui, parce que ce qu'on appelle mot d'ordre, la population, 65%, bakitaraté. Mais il y a comme ça rabattu, donc Fayulu a coca qui jamais qu'on soit 65% pe azoar et angoté, ezali vraiment wane ezali kaka alota kayango. Donc et le kotuningi toloba. Fayulu yo okozwa lelo ovandisi batu et puis batongo pe baye ngai bon nazo condamner ba collègue nangate baye po baloba makambo ya élection Fayulu aloba makambo ya élection est-ce que c'est normal? Fayulu abandoko lobela biso makambo ya élection on dirait il a gagné l'élection boyebi ndenga tchaki ba contradiction na makambo na ye que machine à voter et sa machine à voler donc à kosalela yango te donc siko ye moko na suka akei ko voter na machine à voter et puis à réclamer gagnant 65% na machine à voter donc machine à voter oh ya benga ki machine à voler OK Félix Antoine Tshisekedi alobaki machine à voter ou pas tokokene na élection tomoni ndenge sukaki vraiment Fayulu azali mutu moko akoki ko lobela kutu makambo ya ba élection te non transférable. De quoi il s'agit? L'électeur n'a droit qu'à un seul choix sur la liste. Les partis mettent leur liste. Deuxièmement, pour une circonscription à un seul siège, les candidats ayant obtenu la majorité simple de suffrage est élu. Là, il n'y a pas de problème. C'est la majorité, celui qui a la majorité est gagnant. Mais pour une circonscription à plusieurs sièges, sont élus les candidats ayant obtenu le plus de voix de la circonscription à hauteur du nombre de sièges à pouvoir. Je prends l'exemple de Tchang. Pour les élections de 2018, pour les élections législatives nationales, il y avait 18 sièges. Et on regarde, après le vote, on classe ceux qui arrivent en nombre de voix, les premiers, les 18 premiers, on les prend. Il n'y a pas de transfert de voix. Si vous étiez dans une liste de 18 et que vous avez eu 100 000, même si le quotient était à 30 000, vous ne transférez rien et vous êtes élu seul. Et si les 18 premiers viennent d'une liste, ces 18-là sont élus. Donc c'est la majorité et les peuples, les citoyens, les électeurs comprennent plus facilement que j'ai été voté pour Madame Tel, Monsieur Tel, et que il ou elle est arrivé en ordre utile et c'est lui qui gagne. Voilà, c'est bon de scrutin. Vote unique, non transférable. Les indépendants, parce que la Constitution prévoit les indépendants. Les indépendants ayant atteint au moins 20% des suffrages valablement exprimés de la circonscription électorale est classé en ordre utile. Il est classé en ordre utile et après, il peut être élu parce qu'il a déjà 20%. Mais si vous n'avez pas 20%, et même si vous êtes classé en ordre utile, vous tombez. Parce que l'idée ici, c'est de renforcer les partis, de renforcer les grands ensembles
pour avoir une Assemblée nationale, un Sénat relativement homogène, puissant, avec des forces politiques qui représentent réellement le peuple. Donc lelo ezalaki atobeta sete na likambo ya Fayulu abengisaki conférence de presse, asali conférence de presse abengisi ba journaliste pour na élection, mais Fayulu il faut ayoka soni Fayulu tozali sous na temps ya ba distraction te. Bato bazalaki na yo basundola yo otikala yo moko parce que bayebi ke oza kosala ba aventure ozali ke kokonya ba vente boye ba ke Fayulu akotikaka biloka osala te parce que azali na eloko moko ya kosala sute ako continuer ka ba aventure na ye o azali kosala pour na ko distraire peuple congolais, mais peuple congolais azali lisusu peuple akalate azali lisusu te pour na ba distraction yango na lelo 5 minutes à lelo oyo to vandaki to lingaki to solola na bino pour vraiment to tirer attention na bino parce que 5 minutes ezali cours éducation civique pour peuple congolais tous à la distraction te gouvernement ekwei sikoyo ya sama donc gouvernement ba guerrier tous à la concentré na gouvernement ba investir ango qui salu penza e banda donc botika kolanda distraction oyo ya Fayulu amemeli biso soki to komika na suka émission na biso to yebike to koko suki sa jamais émission na biso sans qu'on puisse mbote vraiment na bateau balandaka biso vraiment oyo ba edaka biso o penza batiaka biso maboko donc dès qu'on lobaka jamais na kobosa na bango pour na fidélité na bango donc vraiment na ko sisaka émission jamais sans qu'on puisse bango mbote donc na ko banda lelo na ba mama donc na pesa ba mama na biso nyo surtout balandaka biso mbote. Nakobanda na Maman Mira na Canada, donc merci à trop Maman Mira na surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc na Tiki Canada. Na Kenya Suède pour na kopesa mbote na Maman Thérèse Kamani, merci na fidélité na nyoso au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Na Tiki Suède na Kenya pour na kopesa mbote na États-Unis d'Amérique na Mami Zoa au Yazali na États-Unis d'Amérique, merci na nyoso au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Na zongi lisusu na Canada pour na kopesa mbote na Fina Mokonzi kuna na Canada, merci na nyoso au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Na kopesa sikoyo mbote na kei na Espagne na kopesa vrai chéri donc Beloti Mavungu vrai chéri na kati Espagne ba mbote ebele merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to kei na kati Italie po na kopesa Frank Kausoko bikende bizonga donc wazali présent ya ba congolais kuna na Italie ba mbote ebele na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc ici qu'on a kata Brésil pour nous sa pasteur Jansi Kalissa donc Bambote et Belé donc ici Kaya Azali merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na kopesa pembote batu oyo bazali ko konza oyo bazali ko gérer bien groupe Nabiso ya WhatsApp les amis de César Ngadi nazali kopesa mbote mingi na Babi Kisinga donc vraiment na ebité ndenge na remercier parce que ba publication na vraiment et pesaka esengo vraiment ozali ko sala musala moko makasi na kati ya groupe Nabiso les amis de César Ngadi na kopesa Shai Mukenge Shai wa balengela bambote belé na kopesa petit sœur propre donc Linda Pemba na Canada na kopesa Jerry Mukuna ba mbote belé donc bazali ko sala musala moko ezali ko monana et puis sans oublier Chikito Mouchachino. Donc toke isiko yo na kati ya Londres pour na kopesa l'honorable Jean Moutala ba mbote belé donc l'honorable Jean Moutala merci à trop na nyoso to salara pour na 5 minutes avec César Ngadi soto za na kata Londres trobo sonate maître Wera Mukuna maître Rajamoule na José Kanwa ki kakamene toke ina kati ya Belgique pour na kopesa mama na biso putu de Yalola ba mbote belé esika yo zali putu de Yalola merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toko sukisa na kisasa po na kopesa Willy Panzu bambote belé Willy Panzu bambote belé azali mutu penza za la kisasa oyo alandaka 5 minutes avec César Ngadi donc c'est avec Willy Panzu que nous mettons fin à ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi derrière la caméra et à la réalisation Willy Kunda. Donc nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambutu, Penadikos. On doit mettre sur pied un état. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Clément
Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Puis bon likamako pona au salango yo oza mona mai nanga c'est vrai totangaka na yo du ventre. Clément